détournement ya mbongo ya ASER esalemi na part ya ambassade na gouvernement congolais ba détourner mbongo oyo esengelaki bapesa na bayike bana mboka oyo bazongaki na compte ya ASER et non na compte ya gouvernement. Le bino ambassade na batu na bino ba travailler kuna boko mo torturer peuple congolais. Donc bato ba komisaki ba kombo liboso ifengala ki bakene na lo ya 121 wana mingi bakenda te po ba pesa ki mbongo ya corruption te 1000 rand 500 rand oyo ba coopérant bazwi kopwana soza mukanda te olika bale so kambongo posoza mukanda te moyo na yetene to goyede watu ulukeru wa boye musisi ofika mbongo papa na zona kasi tena tika ngona oma first layer na kenda ko baka ngunda na yeba kaminga mko number file na ngai kiko pesa précision awa mama na biso Angèle alobi azana ngunda ezali ba mikandao ba pesa ba réfugié na kati ya Afrique du Sud to ba demandeur d'asile et na bato bazongaka na nzela ASER azalaka na besoin kaka na mikanda wana soko za na mukanda na ngunda ou bien stati c'est tout bakozongisa yo sans problème bakopesa na lo chocho oyo ambassade na gouvernement ba détourner po ba pesi mbongo na toyeba banani bazwi mbongo wana do a maman Angèle alobi azana ngunda wana bele rende bele bongo na jango wapi basengie 1000 rand basenge 1000 rand poazonga oyo kindoki te solande kona yo papa na ngai bele rende mbongo ebele boye ndeko na ngai nazwi yango wapi situation oyo ekomelinga makasi boye kutu na deside nazonga ta Congo papa sunga ngai pardon na kolingwa nzambe sukanga na ndiko nao afaye ya kokomelanga trop tard na mboka ya mwana ngai papa na ngai. Alors bao bakendaki wana parmi na bango majorité ba pesaki ba 1000 rand na ba 500 rand selon ba audio tozana nango awa. Et ce qui est grave, ba détourner no mbongo oyo ASER apesaki to apesaka pona bato bazongaka na rapatriement volontaire. Ambassade ya République démocratique du Congo na kati Afrique du Sud na bato bazo sala kuna ba installer corruption. Et corruption oyo bakomo torturer ba congolais na ba congolaises o baza désespéré o baza na posa bazonga na mboka misusu kati na bango baza ba mère célibataire et puis baza na bana. Baike bana mboka batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino jambo eno betuabu sanga yuabu mbote na ben boye malamu na deuxième partie ya émission na biso sur rapatriement ya ba congolais kouta na mboka Afrique du Sud pona kokina na mboka République démocratique du Congo. Tomoni ndenge na uti ko expliquer bino na première partie ya émission que détournement ya mbongo ya ASER esalemi na part ya ambassade na gouvernement congolais ba détourner mbongo oyo esengelaki ba pesa na bayike bana mboka oyo bazongaki na compte ya ASER et non na compte ya gouvernement. Gouvernement congolais etikali kozongisa mutu ata moko te. Gouvernement congolais na ambassade ba jouer rôle tout justement ya ko identifier banani baza ba congolais ko pesa bango ba tenalié na ba mikanda ko permettre bango ba passer na ba frontière. C'est tout. Le reste des ASER na bino nanga to bindengeni na sala makam. ASER soka zozo ngisabatu apesa batu mo solo mo lo chocho.
Et puis pour bato baza ba réfugiés ba demandeurs d'asile batika ki bamboka na bango pour na ba vie na bango en danger et ba juger bon qu'il faut bazonga soit sous pression ou volontairement et ASER azwaka bango en charge mais bolanda nanu ndenge ambassade ya République démocratique du Congo na kati Afrique du Sud na batu bazo sala kuna ba installer corruption et corruption oyo ba komo torturer ba congolais na ba congolaises o baza désespéré o baza na posa bazonga na mboka misusu kati na bango baza ba mère célibataire et puis baza na bana ezali pasi pe mawa quelle torture. Donc mutozo telengana aza désespéré espoir ezate ale bino ambassade na batu na bino ba travailler kuna boko mo torturer peuple congolais donc bato ba komisaki ba kombo liboso ifengala ki bakene na lo ya 121 wana mingi bakenda te po ba pesaki mbongo ya corruption te 1000 rand 500 rand oyo ba coopérant ba ziko wana. Alors bao bakendaki wana parmi na bango majorité ba pesaki ba 1000 rand na ba 500 rand selon ba audio tozana nango awa. Et ce qui est grave, ba détourner na mbongo oyo ASER apesaki to apesaka pona bato bazongaka na rapatriement volontaire. To landa nanu moko ya ba mama oyo ba tomber victime ya ba coopérant ya corruption na kati ambassade pe na ba coopérant na bango ba travailler na bango libanda na kati ya communauté. Comme kanali no salela. Kanali no salela na minute oyo. Na préciser nan lisolo bokoyoka wa ezalia mama Angèle na moko ya bato baza na kati ambassade bato basalaka na kati ambassade na kotanga nanu kombo sikote monsieur ambassadeur John Yakeru bo identifier voix ya mutu na bino oyo azo travailler na écrit ya corruption pour na ko torturer ba congolais boya ko tubela na mayanga ni télévision bo pesa biso ba kombo ya bato tu baza ko faire souffrir ba ike bana mboka bolanda mama Angèle na moko ya bato basalaka na kati ambassade o bazo sala corruption bazo torturer ba ike bana mboka moralement na ko senga bango bambongo o baza na ngote baza déjà désespéré comme kanali no salela kanali no salela la minute oyo oza na passeport oza na eloko ozosalela na minute so oza na mokanda bapesa so masque te papa na minute oyo naza so na mokanda te na minute oyo naza na mokanda te banda mokanda na ngai ezwa overstay na meka nakende korenuvela yango basinganga mbongo ebele makasi basinganga 9000 rand. Parce qu'on a minute on a ça sur la mukandate, na mukandate pas s'il vous plaît. Vous êtes na tenal, vous êtes na carte d'électeur, ni passeport là au moins za la mwezati. Question na ngalo na otunale ya moi. Te papa na zona carte d'électeur na tika ngona o ma first learn na kenda ko bwaka ngunda. Na salsa plata passport. Nazata na nini nazakara na ba mikandao na nazaka na ba mikandao na playa na ngo nini ngunda wana ndi ba mikanda nazala na ngo pona na yeba kaminga moko number file na ngai. Donc pakamba bikandao na kinda ko apply langunda ndi nazala nango nalingi kopesa précision awa mama na biso Angèle alobi azana ngunda ezali ba mikandao ba pesa ba réfugiés na kati ya Afrique du Sud to ba demandeurs d'asile et na bato bazonga na nzela ASER azala na besoin kaka na mikanda wana soko zana mukanda na ngunda ou bien stati c'est tout. Bazongi sayo sans problème bakopesa na lo chocho oyo ambassade na gouvernement ba détourner po ba pesi mbongo na toye baba nani bazimbongo wana do a maman Angèle alobi azana ngunda wana to continuer ko kalisolo maman Angèle na batu ambassade o bazo travailler na côté ya corruption. Oza mukanda te
olinga bale so futa mbongo poso za mkanda te moyo na itene to go ide watu ulukeru wa boye musisi ofuta mbongo ile na usta le service ya mwana po yango zo fele sina bina sa le sacrifice faut futa mbongo ça va zo corrompre boyoka muto ndenga solo azali ko senga mbongo ya corruption mais azali ko linga ko blackmail Maman Angèle pona koloba ete Maman Angèle azo corrompre mais Maman Angèle a ko proposer pona ko pese mbongo te c'est lui azo senga Maman Angèle mbongo tokene malembe ça c'est moi na Mama Kalanga journaliste d'investigation c'est ça eloko na boye ça moi mais yango za ofele ko zonga na yo to za besoin mikanda faut na mukanda yo za na mukanda te ni papier carte électeur ni passeport na été surtout ça ndenge ni kanisa na bien après ça réponse papa ngana ndi kuna wote ngabo mangabo epani bele rende bele bongo na jango wapi basengie 1000 rent basengie 1000 rent poazonga oyo kindoki te solande kona yo papa na ngai bele rende mbongo ebele boye ndeko na ngai nazwi yango wapi situation oyo ekomelinga makasi boye kutu na deside nazonga ta Kongo papa arona okende beta porte pa ya nani mpona zwa 1000 rende oyo papa na nga sunga ngai na luki lisungi naza désespéré na komisa bakombo partout par ici par là lelo nde batindeli nga numero na yo ndeko na ngai naza désespéré ndenge omoni ngai sunga ngai papa sunga ngai sunga ngai pardon na kolingwa nzambe suka nga na ndeko na o afai ya kokomela nga trop tard na mboka ya mwana sunga ngai papa na ngai oza na combien pour ngai eza teke ngai eza ngai na olinga na sala lo papier oza na combien oyo eza na combien oza na combien oza yo moko oza na bana ou bien ozokende na famille oza na combien nakoki kolukela ata 500 rand nakoki kolukela ata 500 na ngai na mwana za na 5 ans aokokisa 6 na septembre eza kanga na mwana donc Maman Angèle o bazo senga mbongo ya corruption epai ya bato bazo sala na kati ya ambassade aza na mwana ya 5 ans azali na musala te bozoka ta elobeli na ye aza désespéré alobi naza désespéré susi na ye kaka azonga mboka me yoka motema mabe ya bakongolais ennemi ya congolais ezali kaka congolais souffrance ya baike mususu bana mboka bakongolais ezali bisengo ya bakongolais misusu malheur ya bakongolais na bakongolaise misusu ezali bonheur ya bakopera na bakongolais misusu nazotikela bino na koloba na suka poso na lobi sikoyo bokoloba no journaliste d'investigation na mwana Mama Kalanga loba te nazosala musala pe fo na loba musala nga koloba ti journaliste d'investigation papier ya mwana ezali kanda mwana ezali nakoki koyede papier ya mwana mpe ezali mwa bafiche wana bapesaka wana oui
abotama awa biloko na ye nyonso aza nango aza na ye carte na ye clinique mokanda na ye abotama nango comme birth certificate ya awa aza nango. Ok, na otindi le PDF moko o remplir ocha photo na yo ocha pe photo mwa na yo kombo na yo date de naissance na yo numéro de téléphone na yo adresse na yo place ozali ya awa ocha yango ocha eza na France kombo abana pe ezali mais photo passeport na yo na ya mwana ezanga te donc tozo clôturer à partir ya samedi dans un faveur na butu. Monsieur l'ambassadeur John Nyakeru, naba diplomate nyoso tout opposant ambassade de la République démocratique du Congo, bozali au courant que corruption ezali ko sale mamakasi na kati ambassade na bino pona ko torturer ba congolais na ba congolaise. Bo identifier voix ya muto azoloba. Azamoko kati na bino. Nazo tanga kombo sikote. Nazo la bino moko boya ko tubela. Sinon pona ko tanga ba kombo ba nyoso tout ba faire souffrir ba ike bana mboka. Tika ID le na papier te tika monde mwana aposima ozokisela ngai kanda na otindi la yo o remplir yango so sisi ozokisela ngai natala soki okomi bien okomi mabe mais kozokisela photo passeport na yo te merci na osali lo musiko Angel so badore de kofuta bango za de kofuta lo bien bazela de lo nga oya ngana sali ya ngali l'essentiel sikoyo yo siko sala oya yope pour nga zo de c'est ça on a on so so bilo simate donc tout ça quand awa nos fils à partir de 17h to gagne office wala ko yo hamsus donc baza ebele awa ba omo cha maman gel pression apesa mbongo. Merci. Yeah. Est-ce que ça la kabongo ata yo moko na mo remplissez les papier na kena cyber na remplir wa papier na ye na salle ma camion sur na tindi. Quand même il faut na zo pe confirmation que ma camion sur ya solo ba bengi ngate na confirmer te que ma camion na zo sala ya solo ou bien zandenge nini. Bala moko comme côté le melanga qui font na futa kasi koyo est-ce que basala bongo eza accord to yo kana qui font na futa singa ki mngambi na lele liyo ki na kozo mo 500 rent na solo ke lo 500 rent na ko futa eza te ki o font na futa kasi koyo papa please na boy teke ona ufuta te ou bien na osala nini na yebiki na ufuta o 500 rand eza accord etikalaka accord mais eza teke ona zaka na 500 rand kasi siko na tindi application kasi ko na tindi na mbongo please eza la bongo te papa faut na confirmer que makambo ngo eza ya solo. Yo zana mukanda te basa yo faveur okende olingi le pe ozo exiger le sous ozo lo badie ozo lo ba non bo il faut confirmer que na okende be na okende te biso do confirmer ba tout que ozo okende ba to nyoso ba se ba da koti ba kumula ba ngo ba zaki ba ibike ba okende yo so lingi ba ni ba pour ozo confirmer faut ba sani wala ozela ka bongo. Merci. Donc, ndenge na uti ko bisino na première vidéo 121 personnes au bakendaki majorité kati na bango ezaba esengelaki bakendete ezaba ebayaki na cadre cop o ba pesaki ba 1000 ren na ba 500 ren do bazaki kosenga awa et un droit il felaki bakende baza ko telenga na batiki bango na ba hôtel mikanda na bango eza déjà annulé cancellé baza illégal na kati ya mboka oyo.
et na kati ya mboka oyo bana mboka bazolinga te bato baza na mikanda te balobi soko oza illégal il faut zonga soko oza na mukanda te il faut zonga mais bino bo faire canceller mikanda baike bana mboka na bisika bazonga bozwi bato na bino ba cop oyo bapesi ba 1000 rand ba 500 rand nde bozongisi e bosundoli baike bana mboka e wana nazo na troisième volet na koyokisa bino ba audio baike bana nyonso tout comment bazo souffrir comment bazo leisa bango na ba désert bazo libisa bango ba mapa na ba lutu a bleban to si lisana maman Angèle na bato ambassade o ba omo senga mbongo depuis quand rapatriement volontaire ya ASER bino bato ambassade bokomo senga baike bana mboka mbongo soki ASER a trace bino eza pona ko identifier tout simplement et ce n'est pas bino banda ko torturer ko senga mbongo to si lisana ni solo ya maman Angèle na koloba eza teke ona exige ke soki na nini ndenyo lobi na sale parce que na ko exigence on sali place wana eza wapi olinga ka osalelanga incompréhension ya pam et o ezali pasi makasi eza te mama na biso Angèle azobela bozo kata elobeli na ye azobela azokokata koloba bien te paiement mais bozo torturer ye na biloko ezali ofele bozo torturer bosinga ke ba 1000 rand na ba 500 rand congolais po inazala motema mabe boye souffrance ba congolais mususu ezali bisengo ba congolais mususu malheur ya misusu ezali bonheur ba misusu amba na exige eloko te nalobi oyede ngai nasengi yo oyede ngai oboyi te oyede ngai siko koyede oyedaki ngai toyokanaki ke na pesa 500 rand naboyi te ke na opesa 500 rand papa naboyi te eza teke o na exige ke soki na nini ndenge olobi nasala exigence te na biboyede ngai nakotisi papier lelo nazwi ata confirmation te mbala moko otelemeli ngai ke nafuta kaka ta yo moko yaya kanda bongo pa nazwi ata confirmation te mbala moko otelemeli ngai ke nafuta kaka ta yo moko yaya kanda bongo pani soki donc mikolo yo batu nyonso tu bazo pesa bakombo baza na posa bazonga na Congo esengali bafuta 1000 rand 500 rand ya corruption et pas ya quelques individus o baza na kati ambassade po bato na kati ambassade bazwi numéro ya bato et pas ya ambassade bisiko wapi bato batinda kato basengaki bango batinda ba numéro na bango pamba te à partir ambassade nde ASER ko sala vérification donc ambassade nde ko bisa ASER ke no aza congolais aza congolaise voilà ASER a continuer na musala na ye maintenant ba corrupteur ba corrompi ba komo exiger bato ba futa ba 500 rand ba 1000 rand onde boale souffrance ba congolais bazomona na maboko abandeko na bango ba congolais osala bongo te sunga ngai nazolukela ombongo na opesa o na olukelo 500 rand na opesa yo me eza nde lelo te pardon soki nazali na 500 rand sur place ya nalinga na tindela o osala eloko olingi osala wana te kosuka kaka motema na incompréhension ya pamba te papa kotiselanga papier na otindela o 500 rand na osala soki ka soki waleti soki nini nazotambola nazoluka mbongo na nini na tindela o